donc bah comment partout bah perça partout bah sala partout ce que on coucher na mutabongo et puis sans préservatif franchement Valdi et ça li passi le qu'on a te belé balobeli ngote sans préservatif pour tout le monde il place à le préservatif akenda boakate yo zo kene ko coucher ba fille libanda oh yo ko zo pa fille wana o memelanga yongo na lo ba basi nyo sama bala ba sambela ka pona mibali na bango nzambe mobali na ndenga kenda ka bongo soka zui maladi esuke la ka pana ye ata ye ko couchenga ngana zo ngote ye moka kufa mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabe na ko kena nga Turquie Suède ngana Suède mame na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et pour la na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela bandeko misunga ezali kokatela mutulinga la te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Si bazaki mibali zaki to comprendre parce que na ndenga logique boye jamais nga na ko vanda bo coucher camarade nanga nga na filmer mobali ya camarade nanga na moi c'est impossible donc c'est que zaki partout parce que ce que zaki partout sans préservatif bona nini. Vous comprenez? Un garçon très intelligent, en tout cas, Luka o se méfier na ba sentiment o ezo tinda na mabe parce que o eza ko déstabiliser vino eza ba archive tikali lelo. Bana na yo bazo kola surtout bino bana ba kola na ba Europe bongo na ba Amérique bongo ba kola na ba intelligence mo boy. Donc e ko ça la propreté un jour bana na yo ba mona vidéo wana ba mona njoto ya papa na bango bande ko coucher ba pit et en tout cas et ça lui sonne na ebité. Bana poto, bana le monde entier, à partir il y a le 1er novembre. Dans la cadre kitoko, oye sengeli yo se détendre na ba week-end oyo. Yango yo! Chez Jongade, ba tieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa, ambiance zali ko lala ya malonga na ndenge ya 2 fois te. Po bazali ko tumba, ntaba ya elengi makasi, ngulu oyo ko sepela nango, pe poulet na ndenge ya 2 fois te, ndenge kaka bozali komone zali ko tumbama na kwanga ya banteke. Pe ne loko malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h-5h samedi à partir il y a 12h-5h pe dimanche de 12h à 3h du matin babosa ni binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba oza kolia ngulu oza kolia poulet na musique ya elengi lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na ba danse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin
Voilà, Mbote Bandeko Balandi Fimbo na Fimbo News, c'est votre humble serviteur Valdi Tamboué. En tout cas, nous avons Sarabino Bobo Messano, vraiment, parce que nous avons un mouvement à Kolobele Izali. Nous avons besoin de bon face à un concert, nous avons vraiment un moussala, surtout à la famille Fimbo na Fimbo, Malika Mania. Et là, nous avons vraiment un vraiment pour l'obit de l'obéla qui vraiment un peu nioso. Mais tout ça qui n'a pas pu nous vraiment il fallait péter baksa bongo ba yota likola ba i vraiment ba phrase aux amis sur la mitema. Il y a un autre préféré que tous on vraiment lilo tous on a un plateau mais avant de présenter bino et on a salué tika on a communiqué bino que festival à monene zali bongo organisé par le président Djouma na fondation Bona Wanzambi Mobimba kuna na Kivu do abenyango Kivu kwetu festival aux abona thème monene vraiment litir la cohésion pacifique dans la région des Grands Lacs en tout cas et zali bongo organisé avec un partenaire idéologie. Et ça, bon, on a idéologie à promouvoir la culture locale et faire découvrir les talents perdus dans la nature. Bah, au Bandang, on a 3e mois, on a ébiqué. Et que ça, la peine bien, que ça a été tout le monde a un festival, nous avons un Kinshasa. Mais bande qu'on a biso pe libanda kuna vraiment ba province pe to beta ba mo karato yango bazali ko senga vraiment pona ba konzi ya mboka soki moyezali pour sa réussite parfaite. Le festival de Kivu Kwitu sollicite l'appui et l'accompagnement des gouvernements provinciaux du Nord et Sud Kivu et d'autres partenaires. En tout cas, ceux qui ont vraiment esprit kuna et que ça vraiment malamu ya rosarante là je vois président Djouma Fondation Bona Wanzambi. Pourquoi pas père nanga de Muzungu na Belgique, babi fondation ezaka moko association ezaka moko na kati Belgique, association de Muzungu, Igor Makalamba. Tikana saluer Malika Manya poto bana bo maso na biso mokomalo. Bonjour Malika. Yeah, bonjour Valdi Tamboué, bonjour à tous les abonnés à Fimbo na Fimbo, bonjour na Batouni surtout Balinga Josman et Malika. Je dis un grand merci na Batutu au Balinga ko soutenir de loin ou de près, salon de coiffure d'Abu Star Barbershop, équipe soudée des professionnels sans locaux, restaurant chez nous à Kina Bidion chez Véro Lisungi, en tout cas Bambo Tenor place aux Ali. Merci beaucoup Ricardo Maïndou, le capable, donc voilà quoi. Ah oui, en tout cas merci na keynésien la brine là-bas, babi moi si qui qu'on a 4 à France, keynésien la brine là-bas, donc la parisienne il y a solo moi si vraiment il y a kilo. En tout cas bana poto tika na pesa mino sommaire na ngai vraiment ya mokolo malelo lobi tonga to entamé moké masolo ndi kona biso Michel Bakemba bazali bongo chantre donc ba to ba yembela bon kolonde to ba ah na kati vraiment ya mboka to te ko mona mo ba communication ba vidéo bongo circulaki na kati ya ba réseaux sociaux mais pas ba to musu ba sepele na ba to musu ba sepele na comment moto na nzambe akoko yemba mutu oyo tokobenga nati mutu mokili quoi ba message ya musique na biso to bika soutenir mingi ba musicien ya musique mondaine sans plus tarder karawana fil d'idée entre meka peu kolobela makambo ya sextap o vraiment na kati ya communauté na biso ezo en plaire boye pourquoi mamba sextap to bandaki nango année passée to bandi nango ne bande to côté na kafket to conclure na suka année en sous bofungo la biso le quoi alpha donc c'est que tu recheminer nango le quoi Elohim peut te reclore na suka le quoi oméga en tout cas et ça li pena bien terre au sarante comme on ndeko na biso Herman Wazali bon artiste comédien ko ça la italien bon vraiment hein en tout cas nga eswinga surtout ya mala mouvement de tout monde qui a l'écrit bon na télévision na communication na passé qui mais tout ça na Malika Manya avant de côté na maramba sextap Malika Manya avina pour mamba Michel Bakemba oyamba ino mamba onde te bon au monde neti nga na bi makambu tout ce qui te bito englobé ba scène na Nzambe et ça nga pas cité mais comme tout ça na biso déjà dessus et puis na makambu o Nzamba loba na tangwa suka to mona makambu ndenge na ndenge déjà to comprendre que ça déjà temps de la fin parce que au moni na mona ki au moni bambule uti olanda na na Kinshasa et ça qui presque na ba Afrique mobimba et landa na tous les jours 3 jours ozomona moi déjà to comme déjà na temps de la fin de Nzamba loba ki to mona makambo ya ndenge na ndenge nde to mona du genre ya ba sorte ba makambo ya ba vidéo ya ba pasteur makambo belé tozomona makambo ba sali na Nzambe ba komi ko perdre likolo ba mbongo yo yebi musali na Nzambe tango te ya mutu persévérer pozwa il faut luka
confiez-vous à l'éternel kuna nyonso ezali diamé ezali nini mbongo ezali siko ntango yo mo mosali na nzambe ofortifie bato na mateya que il faut moto obunda pozwa faut moto se confier na nzambe pozwa yo moko kende devant moto mbongo au perdre pour bapesa ki enveloppe au perdre donc en tout cas net na ngai vraiment en tout cas na nga de suite et puis to regretter na biso te mais sauf que to mona kama nyonso nzambe alobaki na kota mokila suka to mona makambo ya basali na nzambe bosoto na bango yango to komo mona ngo biso to na temps juger bango te parce que nzambe azali ko juger moto na temps na ye donc biso moto juger bango ezate mais le ko to mona misala na bango déjà donc déjà to mona bango na temps de la fin ndenge nzambe o juger bango donc to na temps juger bango te pour baloba déjà ne juger point surtout basali na nzambe to za na temps ya ko juger bango te mais opinion au moins parce que to za ba tout temps to mona biloko bongo ya genre bon en tout cas ezo plaire bisoté pour Eric Mandala ba benga rande ba biso boye ba bengi faidi tambo akabelo enveloppe mbongo boye obinele na ndenge nyonso ngai bon te na espèce na sens que ya musani na nzamba ko sa acte on était par rapport ya mutu oyo asel la nzambete parce que mutu asel la nzambete za ba délire neto mona ngo ke mutu akabeli mbongo boye tout monde ba artiste comme ba kendo binela mamo lift pour mo lift pesa ba sac na ba enveloppe olobi ozo comprendre donc olobi bamba comédie babinele mamo lifi babinaki po bazaki na songo bazoki ba enveloppe na basaki ya loso donc yango na pesi exemple na sens wana mais un homme de Dieu ko binela jamais mutamo kilipo na mbongo jamais c'est impossible mais benga beta musique mo so lukaka pe kunya te ya bande baza ba Eric Mandela batu nyos ba mécène tout o ba soutenir ka ba artiste ba yebi déjà différence que non oyo azo mériter ta sale loko oyo mais na conscience na place avandi otala déjà donc c'est que mutu akoki ko pengwa po na mbongo aza mutu ba meseni baza bato ba yebi keso babita musuba kabila malika ko bina pe muke pona el sengo ka ya enveloppe mais ayebi keso na bina kabila musai na nzambe o mériter ko sala o malika salaiti po to zandenge morote mais abwa ki pe grande ko ezaka libangati tout monde ba mari mesamba yemba be bato mususu azobwa ka pe mo pasteur nani général Kafuta Sony et Rockman s'occupe Rockman abwa ke mo libanga mabeni eza abwa ke mo libanga entre bango ba musicien chrétien et que normal to comparable bilo comme souté c'est normal non na sens wana yango na lobaki boye to pesa ka exemple na iloka malamu to pesa ka exemple na iloka mabete nesto lobani na makamba ba mai kalamba ina ba penyel boye to biso to bito ke to pesa net exemple mame mi Coutinho sali combien d'années na prison mame mi na tikali ko konja église on a ti ba longo ba somi place mususu na ngiringiri ke ko ta place ba somba et ça facilité okuta na mwasi moko ya grand cœur net yebo avanda supporter mobile na prison ti mobile abima qui cause ba traitement na poto comment na poto yaza toujours on a pour nous diriger l'église azo mérité c'est une très bonne femme oso comprendre donc moi ça ko bala yewana yango na lobi ba pesa exemple na oya malamu na oya mabe ba pesa exemple te ba copia ya mabete donc to lo baté que non Michel ndenga bina ki bonga zane peka moto normal akoki ko bina jamais aza différent parce que ya yebili lo ba makasi plus ming koleka moto oyo ayaka na via matolo eza logique pona malika eloko yo salio mabesa ko mona ndeko na biso ko bina to ko yembela kombo ya ndeko na Eric Mandala kobinela c'est trop koyembela c'est trop dire akoyi koyembela ye bon na ebité non to monate ba Matou Samuel ba frère Patrice ba yembela mutu moko boy prêtre moko boy est-ce que ça mutaliboso ke kuta na Eric Mandala ba frère Patrice ti ba bandi ba carrière na bango bi ba kuta na bango ba kuta na ba grande personne mais to mona ba vidéo wana te ba Matou Samuel to mona bango depuis to banjo ko ba yemba banjemba ba message pe bazalaka o ba plus que Eric Mandala réseaux sociaux des alara mais to mona eloko wana te réseaux sociaux des alara eza problème ma réseaux sociaux te eza problème réseaux eza na ba vidéo bazongi c'est la biso na ba YouTube ta musu vidéo mo eleka soki 5 ans passé to mona ngona ba YouTube bazongi sala ta la vidéo eleka ezaka 5 ans passé boyina boy ezonga kandi to ba archive ezala kaka mais basala ngote parce que un homme de Dieu il faut se respecter muto ayembe la nzamba do nzamba il faut se respecter ezoma libondaste abini klibanza te abini kama bine utana lola soki yo mona ki yango ezalaki mabete olingo poser nga question wana te olingo lekisango donc tu poser nga question wana parce que c'est loko o moni que non la plupart ba moni que zaki mabe malika na kati yote pardon au misango mutu mabe pas ba so na monopoliser parole ngatem na monyo mabe na monyo sujet mo intéressant par rapport que na monyo ça na plaire na ba réseaux sociaux yango moningana voilà eza na plaire na ba réseaux sociaux mais je pense que ezape na bato o mona ki na ba réseaux sociaux parce que total ba commentaire total ba commentaire bato ba commentaire baza bazobate bato batala kabiso ba bazobate donc du coup comprenons que non il y avait plusieurs personnes au ba sepela qui na acte wana te
yango poser une question nango. Donc c'est un peu ça. Faut pas différence ces armes. Mais sinon vraiment tout le monde na biso kaka et ça nango temps de la fin mutu na mutu a comme ko exploiter musala na mutu a comme ko bimisa comportement et donc il faut tout comprendre nango. Et ça logique. Voilà. Maliko za chrétienne. Oui, na chrétienne. Bon, na 100% chrétienté parce que na mutu na melapi masangana na ba délire nanga. Ya, mais au moins na on a posé mon Christophe za biarté le côté. Non, oh, eza makambo eko mama. Okoki ko coucher na mobalité avant mariage. Mais biso to ça le contraire. Biso to ça le contraire. On est comme Lissumo. Voilà, on a expliqué yo que na 100% j'hésitais, mais au moins na yebi que Dieu existe, mais na yebi que ba l'homme sous pe ezali o to ko salaté. Pour même on a péché té. Ozo comprendre. Donc, eza parmi ba biloko mike, eza to question de chrétienne par rapport à la croyance que tu crois en Jésus-Christ. Oui, na yebi nzamba existe ka yango na za na ba limite na za na ba principe belé pour que na tomber na ba or makambo o ya pesaté mibeko ya pesaté. On a memi o pe bongo. Naza chrétien nazo raton ken d'église na kendara na pasteur na meriba que je salue landelanga ba prière mais sinon na kendara plus min catholique. Donc na kendana na catholique so na 10 minanga o tena ken na catholique na pesi. So na action de grâce na ken na pesi. So pe na action de grâce na mususu na ken na partager na pesi na pasteur na. Et ça très important parce que ba musalo to sala oyo to yebite nga na kenda église mais oh ninga mususu pesa kenda nga na yebite. Donc il faut na na mutu oyo à cause de la support na atelemela ba tutu ba yo combattre nga. Donc voilà. Nzambe to papa pasteur. Nzambe, papa pasteur te. Nzambe. Donc ça dit Nzambe a sale la kaka ye, likolo na ye po aza a supporter nga na ba prière nanga. Vous comprenez ça guide nanga quoi. Donc c'est un peu ça. En tout cas merci. Merci to mekepe vraiment ko la lisana côté na mukime malika le bitola muki vraiment. Na pourquoi on a tomoni vidéo à sextape et on a Herman en tout cas. Baye vraiment on s'arrête dans la communauté na biso to ko le maté biloko so bandana so ko alpha to ke non so ko omega tala héritier watana ba ko kanga année passée le la omega parce que inde on a so Herman na inde on a so Cédric o yande ko so pe camarade so pe ya pasteur Mike Kalamba ipe ba milo bandi le ba alpha na ebité o mona ke on ndenge ni inde on a au moni ebi ke esa la passe makasi parce que toro mélanger baluba nya sauté toro mélanger baluba nya sauté mais il faut que tout yeba baluba na ba Congo eza ba ekolo oyo ndenge balobaka ba discipline faut ezara makasi parce que tu ba o ezali na ba Congo kuna pe bazara na ba respect na bango na ebité so tokolo bani baluba nya so ba péter ba plan baluba nya so ba commencer na makambo déjà Herman azam master nanga to utane groupe Simba pa président Elombe donc na koki ko lobela na ko lobela na candidaté mais sinon na lobela e po azam motu il est important et ça biso bien à peine vidéo bimi à ça qui est fort il y a là la pongité à les capo à s'excuser parce que belé tout le monde va filmer porno na bango bima bazota temps ya ko s'excuser té neti mwana wana Naomi ba ça ba vidéo na bango bima à les kambala moko nga na marié té nga na sala boyeté il est important tant au monde que ça les loko est choqué batou du coup il faut les gars on s'excuser ba maman combien ba ta ba vidéo neti bozaki mutaka la bongo ba maman combien ba leki combien ba yaya combien famille otali famille ba relation koto yo vraiment et ça la Sony moi na maman Herman il faut que ça mobali yango na loba vadi mobali ko peso kitoko na mulai mbinga mapimi loka esprit pour oza kitoko oza na taille mais sur esprit ezate oza nil pour moi na mobali il faut un esprit ezanini mobali oza un esprit ezate que faut choquer moi sinon ndo mona que yo za danger mobali o azan esprit ko quantité que non il faut beta mobali pour les gens attendre ba kuluna ba comment na ba on peut tendre o comprendre ya non yebisa yo na ba kuluna pour ba comment na ba tendre mona kuna kendo kata mutu machati mais na butu so moni na momi na e on timate ka sala avec kuluna ozo ko parce que c'est logique c'est loi nature voix kufarate qu'est-ce que le vendre mamba voix petit na momo te voix ko kufate mais au solo non avec tendresse avec douceur parce que kikuluna eza cop na yi mais tant akuta ina yo et la tendresse, il faut que nous la tendresse. En tout cas, et je ça la Sony va dire, faut qu'il y ait un ton dans le bas. Et je ça la Sony makasi Herman. Tout senga na nzambe pesaka ozaki na Kishasa tozalaka ozaki pa président Elombe ti osimbite olongwe o cascade na osali groupe na yo osengi nzambe voyage nzamba pesi o voyage osengi nzambe mwasi nzamba pesi o mwasi osengi bana nzamba pesi o bana sikoyo eza nini kokoma tina niveau oyo osala Sony osali Sony makasi ndeko na ngai eza un sens te tant ozana mwasi il faut qu'on honorer mwasi il faut qu'on pesa ba valeur
eloko to loba ta musu penye la kanga mutema kokita ayeko bimisa ba vérité nyoso eza déjà ba makambo yo ozomona eza déjà ba makambo yo parce que moi c'est akoki ko supporter bêtise ya mobali na ye parce que eza bolingo tant balobaka to lingana pour les meilleurs et pour les pires donc c'est eza na sens que no eza que obando sala ka meilleur te obando vivre ka bonheur na ndako te to yebi ke mobali eza mobali nde to lobaka mobali eza mobali akoki ko tricher akoki ko sa nini mais mobali eza na esprit okoki ko tricher 10 000 fois mais au sale effort moi si no ya kanga yo te au sale effort moi si na yo kate mobali eza na esprit parce que ntango na tala o kitoko o pembe o na taille mais aux un esprit te ou des qui sont esprits son ami pardon son a comprendre bien na on solo bien il le on est justifié que on a sans esprit parce que koko matina niveau eza qui sans esprit niveau nini niveau o ya vidéo bimi ya ko embrasser moi donner biso et salinga soni pe salinga et pe singa na kanda et comment tala ena ba fille musutala kala mobali so alingi mwasi kala to ndo ibaka mobali so dragueur ya coucher yo yo ka soni ke no so avaina batu a obeta lisolo moni petiwana na kata e déjà mais lelo za rasute comme basi alala na mobali boya ke beta lisolo na lala na yeti na lala na yaza ne tolomote to ani tolomo lelo ba fille ba comme beta donc pour dire non tali so que non vidéo et ko ça la fille wana le côté pas na ko ça le côté surtout so kaza pit et ça là ni chaud ni froid répète kaza pit les États-Unis déjà il y a sens on a déjà ko percer muto mabele comme si toi ton le gars ardo ça na maternelle a combien on cahier dessin donc ba comment partout ba perça partout ba sala partout ce que on coucher na mutabongo et puis sans préservatif franchement Valdi et ça li pas si le qu'on a ba te belé ba lobeli ngote sans préservatif pour tout le monde il peut salongo le préservatif akenda boakate bazaki ka bongo et ça li pas si makasi ngai non tala sikoyo soki zangai famille nangai ba relation nanga ba camarade nanga ba cousine nanga ba parents nanga on défendre nini malgré les katala l'erreur est humaine ya malgré s'excuser mais il faut tout à la inconvénient ne le koto loba yo balingai pour les meilleurs pour les pires na ofanda na yo yango monaka basi mususu monaka neto na zonga na makamba penyel à supporter kokite à préférer beaucoup à l'amiable n'est ce que j'ai compris et l'autre panier là qui koloba makambu nyonso pourtant muso mona kaye a liba le kufa ezana bato ba finga kaye azandumba azaboina boy mais moi yango mona le kaki po a sauver po na e abimisa makambu nyonso mona eza déjà bakaya boy bino boyebi oh moi so na mona kate ozo comprendre parce que na landa ki live ya Marie Laure Moka on dirait sort ya moi si na ya ndako a intervenir qui alors ko landa mamnya souté ba ko improviser le biso même te à lobby que notre c'est trop ba supporter trop même Herman na bango ba sola raté a sola na ba semé qui n'a été donc c'est que il y a de bêtises ça élevé makambo mabe sala makambo moi ça supportaka moi ça za moi si mama to za ba mama d'ailleurs notre bota kabino il faut moi ça zo mériter respect to bota bino non mais la ozemi pendant Attends, où tu reconnaître maman molimbisa vraiment na yebi que te utaka kuna mais to bino mobota kabiso mais uta fait to utaka kuna yango to respecta kabino yango to respecta kabino donc mobala mérite respect na lobango na be mission ngamba lika na finga ba mibalité parce que nana moi mobali moi mbala o mérite respect soki na fingi moi mobali peut-être exagéré mais au moins tam sous conseil ezalaka mais il faut ozo mériter ko respecter et surtout moi so bali moi sa boteli obana et puis les likolo nango a trompa kayote parce que biso basi so déjà mobala zu avant de siobo oza état ko tromper te mo bota mana kindumba makila donc ko saba bêtise parce que yo zo kene ko coucher ba fille banda oh yo ko zo pas fille wana o memelanga yongo na lo ba basi nyo sama bala ba sambela kapona mibali na bango nzambe mobali nanga ndenga kenda ka bongo soka zu maladi et souke la kapana ata ye ko couchenga ngana zongo te yemoka kufa parce que eza soni et puis eza mabe eza pasi ozo ke ko coucher ba fille libanda et puis pitch et tant ozo ko coucher on comprendre pour coucher pour na zone ko batama comprendre ko coucher na terme bien pour na ko léser batuté pour na ko léser batuté ko coucher déjà moi si o comprendre que ko la moi si non na sens wana ozo mona tango ke ko la moi sa ndumba oyebi nini ko zoate déjà to balobaka biso to yebi na classe totanga 1 + 1 = 2 mais baloba na biso na bible 1 + 1 = 1
c'est très profond eza nini kosangisa nzoto déjà eza facilité parce que c'est comme si pena bakendaki pe mo musika forcété yaki partout baba basi bazaki mibale zaki to comprendre parce que na ndenge logique boye jamais nga na ko vanda ba coucher camarade nanga nga na filmer mobali ya camarade nanga na moi c'est impossible donc c'est que zaki partout parce que ce que zaki partout sans préservatif pona nini okoko mi mata des cartons préservatif au tambola nango so moni ko za ba partout ne au sala pour protéger fille moi si na yo na bana na yo lelo soko yo ko ozui maladie okufi to yo ozui maladie ko pesi moi si na yo o bébé si fille ya bana na yo ata ba okola na Europe déjà vie sociale les a bien vie manio c'est ça bien mais bazo mériter ko sala na ba parents na bango oso comprendre yo ebi lelo so bato akufeli papa na maman obi souci ba combien ba lelaka tam sou papa na passer la quel côté tam sou maman na c'est la quel côté mais azana posa maman na ya za l'enfie amona bonheur na ye pourquoi na pas so ya mona comme maï ko bota ye siko tant ozo sala bongo Herman oza grand garçon oza déjà grand garçon tu ozo qui idée initiative ya ko bala moi c'est bota et ça facilité il faut il y a d'autres trucs comme on ko sala ngona bo jeunesse mais so comme na âge moko boye o stopper pour na ko valoriser moi si na yo li solo muso ezaka valide ezaka mo boulou mais tout le monde n'est pas bala comme un peu tranquille tout le monde n'est pas comme na copine ou pas comme tranquille parce que moi si alingaka balingaye moi ça a mérité ka bolingo moi ça mérite respect moi ça mérite makambo wana nyoso yango nde sala konner à libala babasi yango il paraît bango babengisa bamibali na poto sikoyo nabengisi yo na poto otienga zemi na memeli omwana 9 mois na matina mbeto hôpital ezaka la vie ou la mort valdi na lobaki yango lobi na émission soki moi ça memise ma boteli omwana eza facilité mbeto na tonto tokendaka eza la vie ou la mort. Moi ça zo mérité respect moi ça zo mérité makambo wana nyoso na billet sous liko na ona visa oye poto soki eza bongo en tout cas toza dossier Herman toza de pona nini yango na lobe eza na babiloko mosusu il faut kokitisa yango omoni ke na banda komela ta mosusu 100% alcool donc nazalaki marié te mais so nakomi marié mpona excès ya kotiaka bakuti wana ememaka mutu na babétise ebele nde eloko tosolola elobi ozomona soki tozokomprendre baluba yango te bokomosa makambo bongo bokomosa makambo en désordre 2020 toikoti boye oli tokuta na bavideo ya bien mais tokomokuta na bavideo moko boye ezopetise biso baplan tozozanga na makambo oloba alpha nano wana alpha siko tito koma na omega ekozala ndenge ni tokosukisa na nani ozomona bon c'est mieux de vendre tous les kuna omega soki ausukisa biso na nini comme ça to conclure parce que le Congo pena déjà so comprendre malika bana poto bana mukili mobimba azo condamner muto ami na ye obayebani mwakala moni ya moto tozokola pota ba age to na moto asubana mikete ba Neymar ba Gérard ba famille minene kana ba tomso mo bébé Petsa Valdi tambwe un millionnaire donc en tout cas toi ba ozoya mo conscience ba vie mustondo ça auparavant so ozali ko surtout so comme bota en tout cas faut ba ko éclipser mon babylone monsieur Mickey pour lui juste l'utile à l'agréable donc j'entends la bêta ce que le long de pasteur na biso pasteur ngefa ma fumangani so libanda siko yebisanga na place vanda soki nzoto temo sala soki po sala ka mingi soki po sala nde nini il faut ko contrôler pe nzoto na yo OK basala ngana yebiser moko babaka mobali na yi abaka mobile na point un mois tout tanga oui sabi non OK osa non OK baka mobile nanga po nini ayebi ke aza trop tom sous cop trop kobima njoto pe senga un moko izo ka pe ba traitement bokoko azo traiter mobile na yeba hémorroïde ezali makambo ebele siko to uzo sa makambo bongo tiba ke no ko filmo tina sima. Et puis derrière tout comportement social, il y a une communication. C'est comme si hémorroïde, tu n'as évité ce que hémorroïde. Il y a un lobby, na koko tanga na koko lobangote, na koko décortiquer ngote. Pour eza soni. Il y a un lobby na parabole. Mangani, parce yoka, pasteur ngefo ebi John ngefa, ya benga mafumangani c'est liban. Valdi na biso te internet na biso pito pas le côté le bon ken piana pito pas le tola muka to kuta makambo sorti na sorte en tout cas to muso mo taxer na bandenge belé na moi na commentaire mutu so bio oh ils ont l'accepté c'est comme si ça la rappelle bilo ba homosexuel c'est ça pour ça ko fungama donc en tout cas bolimbisa on a tangaki pona nini oza kosimilier Herman nayebi oza garçon intelligent Herman nayebi oza garçon courageux Herman oza master nango yebi tango ya kakini to tambola na yo
mais soki na bina sa elo analyse boye parce que oza mutu na musika otalo yoka Herman toyebani toko solola nyonso na devant caméra te car ndi na otoloba na parabole eza na makamususu soko salaka on na bo jeunesse na yo otiki parce que bilo mususu c'est comme héréditaire au monde ekiti na bana au monde na tambo boye ba komi papa bango za pika bongo eza na makamususu ko babana ba ko kopia ngote zala exemplaire la kisa bana que non na mabana ba koyeba histoire papa na biso papa biso na jeunesse azaka ndumba zaka boye mais comment on attend en tout cas vanda kinaye Herman en tout cas et ça l'histoire ça n'est pas si on la comprendre te malika na kachote ngam da pesi nga vraiment kanda na ninga mabete kanda par rapport à professionnalisme mais ça mamulo pa ya mbagi bonde ko so Herman ba mituna fala tuna na monya tunya ngote vraiment na biso ba sala briefing ya bien te avant émission pour ça mamulo po na baka ya bongo akosa la briefing te il faut ça na clair il faut sola na nga no sola na lobby nyonso il faut sola na clair tout na ba question pour satisfaire batou ya ko sola na te que non to mususu na ba question mo ya briefaki non eza makambo sali soni on ma fa oyeba parce que on attend bande ko filmer yo ba question to monyango te est-ce que y nanya publier yango to moni biloko pour on la vidéo c'est comme si oui na rotala boy malika na vidéo yango makete so lobate mais na romona kana miso mona bazo monela ye c'est comme si bazo grimacer voilà bazo grimacer bon na moni ba bouteille ba whisky ya ba vodka ba paquet ba chimbo que tout to éviter na niveau nini ya komaki nango ya alcool ozo comprendre to éviter yo mtebi banda kaza pe mutamasanga ya on a lobby tant on a lobby déjà na parabole que non ils ont makamusu sur ça qu'on a beau jeunesse so comme il attend mort beaucoup de c'est parce que on a des master na so to ba répétition biso to fandi to ba boki na biso to ko ta rep ozomona donc na le bon on a parabole Herman en tout cas merci d'abord non nous on sala qui première pas il y a qu'on s'excuser à tout le monde donc ba maman ba papa en tout cas un grand merci au laxi il y a on a autre le ba aux garçons intelligents moi je te connais très bien. Vous comprenez? As un garçon très intelligent. En tout cas, Luka se méfier na bas sentiment. Ils ont tinda na mabe parce que ils ont déstabilisé. Vino ils ont archive tikali lelo. Bana na bazo coller surtout bino bana ba coller na Europe bongo na Amérique bongo ba coller na intelligence mo boy. Donc et que ça la propreté un jour bana na yo ba mon na vidéo wana ba mon na njoto ya papa na bango bande ko coucher ba pit et en tout cas et ça l'histoire na éviter. En tout cas il faut temps en tout cas ne ba lo bakelo comme sous la ni conséquences corrige mais que les conseils. Donc je pense oyo et ko corriger peut-être et ko changer na ba d'autres parts au tika ba bilo comme sous ezangatina. Malika to comme na suka to ligne ko pesa semeki na bino. Toli na koyi ko pesa moi si ya Herman to nayebi que eza vraiment choquant. Nayebi que eza vraiment choquant mais en tout cas nayebi ko sala bien ceux qui ont accepté pardon naye ceux qui ont accepté vraiment nyonso oye ako senga pona yo en tout cas limbisa ye bon na part na biso pe eza opinion nanga to koyi ko encourager te que non il faut boya li abo malibala parce que po to moni vidéo na YouTube eza na mibali mususu bakushaka kutu na basemeki na bango ozo comprendre to yebi to yoka kengo bimaki na makamba frère Mike akusha de quoi Peniel ozomona voilà il y a une tielle la pesimbongo donc tokolo ba d'autre part ezaka ka vie ya bana mibali o basalaka yango moi to lobi ba délire mususu photo lukara ko longola ngopo e bando tinda toujours na ba bêtise ozomona mais ezate que tam so lingara mwasi na ya ndako te ozomona ti andima ko fanda na ba bota seke alingaka ye eza ba erreur o amikem kende to lobi que non il faut batika ba délire mususu po emema na mabeta en tout cas maman zoatan ceux qui okondima pardon ya mobali na yo et ko ça biso bien parce que séparation ezaka na be convenient pour na bana ezaka convenient pour na bana yango moni bana lelo belé ba koli na ba vie ya bien te pour nini kozanga papa na maman ensemble donc zoata to yebi koza mutu ozoata na pe ya ko silika famille na pe ko silika mais kotala pe famille te yo tala yo kanaka na mobali na yo donc voilà. En tout cas, merci, vraiment merci, Manya Malika. Tout comme vraiment soukana qui bat basé vraiment belé bandota na biso là je vois Junior Mukuna maître Taureau depuis Paris. Pourquoi pas la keynésienne la bonne là-bas, la parisienne il y a solo na maman de Londres mère nanga vraiment l'infinitif Gilles Vassimba monter ma maman na biso Tania Mukoko Miss de Londres pourquoi pas Odilo Mampouille à monsieur les Parisiens ou à boutique d'habillement exemple à suivre. Ornelan Zinga maman na Winner Igor Makalam aux États-Unis Tricia Kimwanga
Trisa Kimwanga vrai chéri na nengali c'est que Trisa Kimwanga na monyo sikozali na pêche pe bambote Rogero Divava nationalité hollandaise mon père babi résident en Belgique na pêche bambote pourquoi pas venir dans rigoma sur les rois de Bateke père nanga Donant Tumbo Motema maman Lycienne Ornella Nzinga Roger Ndonga le grand colonisateur na pêche bambote sikozali Crisco Louvanda Leli directeur Blanqui Oredezo pourquoi pas hier fait mal papa français na Irène Ouya maman française na venu absolument drama grand prêtre ali solo donc comme vraiment na souka ya saranté Landrin Zazaki wana pour la régie finale il m'a kumbela ki masolo avec un partenaire idéologie il s'appelle Crisco Louvandi Misapima Daka la réglage à caméra na habité moi bambote tout le basukane kozani Lilo basuka nange koza merci beaucoup na batutu o balingara Malika donc na moi na ba commentaire batu bolo ba Malika ko tia côté bon comprendre que ça ka changement et climat mais ça quand même mafuta même mafuta non kuna pe moi isa makasi peut-être que ça ka changement mboka isa ka qu'est-ce que moi makasi mais c'est extra clair et nga pas ko extra clarté prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana Chamenga pakulaka mafuta bata mwindo donc ezaka changement mboka kaka nde sali bongo mais sinon pour na tioko ezaka calcul nangate donc merci beaucoup na batutu balingara Malika je suis la fimbu na zali donc on est ensemble merci beaucoup na batutu ba soutenir en tout cas merci beaucoup master nanga la luxueuse de la Ferne donc maman ko pesanga mbot na Joyce la Metiola merci beaucoup na Lydie et Luka Makambo et Luka Bafer merci beaucoup à toi maman Igeta Longanzala ya Badjo Mundala merci beaucoup Diobo Mbala ya Valimbala merci beaucoup pour Nabino donc merci pour ma considération les sénateurs Paolo Tudilou Bambote na place aux Ali merci beaucoup Fadio katanga bondeni no pesa batuna pembote moi gérer na tiglota bacha mwindo na bakisata mususu restaurant chez nous à Kinabidjan il y a Véro Lisungi Bambote na place aux Ali Berthe la Foudre merci beaucoup à tout le monde na ba copine nga baza partout dans le monde dans na lingarabino mingi Magali Ekamba Magali Congo la Black China Winnie Diangana en tout cas des gros bisous à vous voilà salon de coiffure W Star Barbershop, équipe soudée des professionnels. Sans loco, Bobby Way, Nassi. En tout cas, merci à Marie Sobazaki, vraiment branché pour Orlando Bisso. Neb Sarabino pour la suggestion, ma remarque, en tout cas, vous hésitez beaucoup, mais la Rabisso. Au lieu de Moussou, la Bisso, c'est pelaté. Nebi Genet, lobby maman, la Bisso, Mamoulo, pourtant, en Oya, Magin de Ronanga, Roman, Batebele, c'est pelaté. Pour Bisso, c'est un thème, toi, il n'a pas ça, tout n'est boué. Puis ça va bien, aux employés, on est bien, il y a raison pour tout boué. Faut pas tout n'est boué, faut tout n'est boué. Au moins, ce que ça va bien en français, intuition. Donc, idée, ça, on a comment on peut jouer ça au Cambon. Bon, ça à moi sens vraiment un professionnalisme que ok non yo comme tant on message ils qui affiché bon peut-être toi qui n'a pas ça message mais bon on a on a biso yemo oui banda kindeni peut comme on a niveau wana écoute souka nango suki bo souka nango to moni mais fait yeba debi alikamango banda kindeni ozaki na mutongo personne en personne il faut qu'il poser ba question déjà à bongo comme un niveau na ndeni bo ou te comme la libanda pour boye ko continuer tu vois donc tu comprendre le sens il y a les six gens soit naki pour ozaki na vidéo wana mamulo ozaki na vidéo
vidéo faut tout le monde réaction mon tout boswana moto tinzika boy pour côté sur vidéo ba comme mango sika mbabi que tel ngara violer mutu. Voilà, donc et comment qu'on dirait le comment boye donc on dirait ba tindaki bango après du coup on va comprendre qu'il y a lingi souté ba filmer ba comme tindika ye ba comme ça la bodo ozomona. Donc il faut to ye ba sens ya li solo ngo bandaki ndenge nini tinde ba comme na suka donc bon désolé to c'est la Herman Mkoloye qui chasse to luka à se défendre après na ba micro na biso. Voilà. En tout cas, merci de en tout cas, on a Herman, Nzamba Sungayo, courage vraiment donc soit fort donc ils ont makambo, ils ont makambo tout makambo qui était et maman minene mais n'avait que Seigneur Jésus que ça reçoit surtout dans l'ensemble de Nzambe à son bon vraiment monter mais moi sinon vraiment pas yamba pour yende fa lingayo oh c'est mec lobaki na gauche lobaki na droite en tout cas sur moi ça lingio et go ça la bien en tout cas maman mafumo ngani vraiment faut ici là mafumo ngani libanda soki atande oza mbinga boza mwindo oza kitoko lusenga nzamba bakiswa ke esprit poso oza na esprit oza na ba réserve osamba so malgré kimbinga na kitoko oza na concentré ke bonde ba nso ganga omwanga mwana wenge ngana mwana vive la musique voilà et mon anaka donc voilà quoi courage zala mayele oyo zwaki ya rokende ko ça partout na ba fille wana en tout cas zo vraiment zo concentration concentre-toi okende oyo ba ndenge nini ko préparer pour na ko s'excuser pour moi sinon on a devoir famille ya moi si na yo po eza makamba mikete o eza lokwa crime o eza lokwa crime bakangyo na arme o ngo boma moto donc voilà c'est malika en tout cas bana moloka nyonso partout dans le monde na sibino ke lelo vraiment to kangi ki fini ko nzongo na biso avec impact na idéologie boze na sona ba numéro ko ya mbala sima ciao.